Citoyennes et citoyennes, Nyé, Pumba, Napanza, Nakosenga na ba chef coutumier nyonso tozala mwa ya mbula bino ba chef coutumier oyeba yango lelo watoto wa mama Jamweno, je suis tout à fait très content de me retrouver ce soir. Matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza te moi misale monani ninga kolobeza te touti mosika esasal tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali. Salut à tous les chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand bien la machine a reçu notre troisième mois au Batebere. C'est-à-dire les gens éblouis devant la poste TV en Abino, on a déjà l'édition de l'Édition Yamoko Yalele. Aïe, c'est bien moi votre humble servante. Prudence Lili, la petite zèbre à la taille acceptable, entre Madi original. Oui, Yabiso Podcast TV, et qui dit on a 4 stades de martyrs. L'île autre qu'on a appelé pour la sortie officielle et à partir politique de la Congo RCK, c'est-à-dire réveil de conscience de Tama, où Kamani et pas il y a Papa Sami Masambukidi. Papa Sami Masambukidi, Azam Moko, il y a la Pandi Sango, il y a Papa Simo Kimbangu. Il dit que il y a pour une sortie officielle, il y a et merci beaucoup. Déjà, dans un côté, papa interviewer moi quelques questions pour que de Salah et puis RC Tango et la question. Bonjour papa. Bonjour maman merci beaucoup papa. Est-ce que la carte ya parti politique comme on a porte-parole du président fondateur. Alors maintenant quand c'est la manifestation ya biso parti en même communique RCK et la qui RCK na mukuse et la qui révèle merci beaucoup, mais tous les gens mais on dit que ça comme ça va tout pas la main c'est difficile et là on a fait that's how it's done. Les Arabes, ils n'ont pas Bonjour papa.
ça toujours la sortie officielle de la politique RCK. Mais comme on a dit, la mission sur la mission podcast TV, RCK on a tué. Voilà, RCK et Kikoloba, la conscience de Tama. Je veux dire, pour la Moussa, Tama est pour l'Afrique. Et à ancienne appellation, à côté de l'Abisso Afrique, donc on a bien le Tama. Donc la Moussa, bah, Béné et le Congolais. C'est ça les problèmes que nous avons. Parce que quoi, la vision à Bino, le RCK, ça vraiment nous. Je sais pas si on dit que c'est une expérience pour faire que on va dire que Tambo a dit que au Congo, il va problème. On va pas dire que alors que tu sois au Abis, au Baïd, au Togo, à côté, à ne pas t'entendre que la réserve pour la mousse à Congo. Donc vous avez le link, on va poser la bisoté. Oh, le bisoté, le Congo, quoi qu'il a, c'est une chose. On va comprendre les bêtes, on va dire que ça va être pas, on va dire que est-ce que ça va être ça va Congolais pour la donc il dit que notre devoir il faut merci beaucoup, les parce que pour cette sabat, oui, tu peux faire d'autres mais il y a des parties. On a sorti. Ouais, les boulots. Quand les boulots qui ma famille, Donc, c'est-à-dire, d'abord, seulement, il y a la signification. Il y a stade de martyr. Il y a histoire, il y a stade de martyr. D'accord. Deuxièmement, je choisis Awa parce que, par rapport à l'histoire, on a l'histoire. Et pour l'autre, il s'est dit, il faut la plainte, comment ça plaît. Voilà, conscience. Voilà, pour la maille, pour la bataille, pour la voie. ça facile que maintenant qu'on t'a vu. Alors, tant que tu as vu, ni la mode à corps retenu. On va corps bima, on a mis ça là bas. La bande de l'eau pour détecter, pour le bâton, comme les gens qui s'y perdent. Sur les bilans, on va faire ça nous qui dit. Dans la Colombie, pour la attentive pour le parce que comment la critique n'a pas sans savoir. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment on a? Comment on a kaka yambu ya makumu fumu? Kaka mambo ya kufumu. Comment Kaka yambu ya makungu fumu. Ok, on a retenu kaka yambu ya. Ok, merci beaucoup. Tout le monde vient dans la carte il y a stade de Mathieu. Quand on a domaine il y a sortie officielle de RCK. Mais normalement on a bâti la polo comme si ça parti monsieur sur l'invité parti mais non comment on. Nous allons parti politique, nous allons mouvement, moto, associatif, il y a socio-culturel. Mais nous allons parti politique, nous allons association culturelle. Ok, maintenant, là, c'est la navigation sur le madame, il y a des podcast TV. Et là, on est poussé, puis on va soutenir parti haut. On est à Mexico. Bon, premièrement, parce que les alliés colorés, il y a culture Congo. Il y a Nzila ya Congo, il y a Rozombi, il y a Royaume Congo. Il y a Wana, c'est poussé biso, il y a Nakati, il y a cette officielle, il y a RCK. En même temps, biso Morope, les alliés de Bundela, Rozombi, il y a Royaume Congo. Il y a Wana, Tozombi Balelo, unité Wana, et voilà, ensemble, la unité, il y a Kimpavita Bundela entre 16e et 17e siècle, unité Wana, Pestamara na Elaka, et pas il y a Kimpavita, que Papa Simon Kimbangu a Roya, on a rassemblé, on a Congo Nyonso, on a unité au Bezo Lukalelo, on a Katili, il y a ma valeur divine, on a dirigé le royaume Congo, au Ezali, Bolingo, dignité, respect, la justice. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant, quand ça ne s'est pas où tu déclares que c'est pas facile. Alors, quand on va au Bima, et là, on va retenir le micro là-bas. Bon, et là, on va retenir par rapport à la journée à l'élo, on a eu vraiment un discours où Papa Samuel Massamboki de Rolobate, mais on va retenir que
tozosenga Congo ya K ezonga Congo ya C ezali Congo oyo basalela biso yango na conférence de Berlin epai ya mindele ezali na identité na biso te eza mindele mutu basalela biso yango il faut retenir que Congo ya K ezali identité na biso culturelle kobanda d'abord na langue oyo bachange biso monoko ya mboka lokota na biso oyo ezalaki Kikongo eza première langue parlée na monde donc lelo tokoloba français na mutu ya mboka na biso te alors eloko bakoretenir différence entre Congo ya K na différence ya Congo ya C lelo tozosenga na kati ya MSK par exemple ndenge mpe lelo RCK ebimi que il faut royaume Congo ezonga na direction na biso oyo ezali kodirige royaume Congo oyo ezali ka ya banzatu na ka ya banzinga na ka ya bapanzi oyo lelo ka ya banzatu ezali représenté comme Sénat ka ya bapanzi ezali représenté comme Parlement chambre basse et puis ka ya banzinga ezali lokola pouvoir exécutif présidence de la République yango wana nde bagrec bachange biso yango na 5e siècle voilà matomo merci beaucoup. a le guide, le président.
Micro, va devant l'enfant, donne à l'enfant, c'est au nom de la voix de l'enfant. Ta voix, elle n'a pas de micro. On lui a pas donné le micro, toi, prends sa voix. Shabbat Shalom, votre majesté. Les hommes de connaissance sont Christ suprême, jamais raison. Restauration du royaume universel sur terre. 2. La réhabilitation de la dignité de la race humaine. La réhabilitation de la race humaine. Et sur ce, le royaume messianique chaman vous souhaite tout le bonheur, puisque vous avez essuyé les larmes de votre mère, qui Pavita, celle qui a versé de son sang, la raison pour laquelle les enfants de Kipavita, par la réramante première, sont venus vous donner les honneurs qui vous reviennent de droit. Synergie! N'ai jamais trahi le Congo! Synergie! N'ai jamais trahi le bassin du Congo! Synergie! N'ai jamais trahi l'Afrique! Nous appelons Mary Patton première, reine du royaume messianique, Chama pour les honneurs. Patton première reine du royaume messianique Chama. Nos salutations au majesté, roi de Mili, Assamukini, Chamuel, première roi de Mili du royaume messianique Chama. Royaume messianique Chama. Royaume Chama, toute la gloire. Royaume messianique Chama. Le retour de Cham. Royaume messianique Chama. Chama est cinquième couronne du monde. Royaume messianique Chama. Royaume messianique Chama. Royaume messianique Chama. Continuez. D'accord. Avec Sa Majesté, Assamukini, premier roi du Midi, des royaumes messianiques Chama, pour un Congo nouveau, pour une Afrique nouvelle, afin de léguer un avenir de l'espérance à la génération future. Sur ce, j'appelle, j'invite toutes les vibrations positives, bienfaisantes et nos alliés pour nous accompagner dans cette lutte, dans la réveil de la conscience panafricaine des Kama. J'invite à toutes les énergies positives du ciel et de la terre de nous accompagner à cette lutte. Ainsi, j'invite tous les patriotes, ainsi les nationalistes, tous derrière Papa Chamuel Massamukini, nos yeux sont fixés sur vous. Kamasaba à tout le monde. RCK Oye! Royaume messianique Chama Oye! RCK Oye! Je vous remercie. L'Oli blanc, mais pour la vie. Et donc, ce n'était pas fini. Chamuel Massamukini!
nationale, s'il vous plaît. Premier, reine, roi du on a aussi il y a Togoto, il y a Royaume, Et à faire coutumier avec l'expression de nos hommages les plus différents. Aux honorables députés, aux officiers supérieurs des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, aux responsables, chefs de confession religieuse, aux autorités coutumières, chefs de terre, distingués invités à vos rangs et titres respectifs. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons au nom de nos pères et ancêtres divinisés une cordiale bienvenue et vous remercie sincèrement de votre présence parmi nous, nonobstant vos multiples occupations. En effet, reporté plus d'une fois, pour des raisons et contraintes indépendantes de notre bonne volonté, les rendez-vous tant attendus et finalement réalisés. Nous disons la sortie officielle du parti politique RCK, Réveil de la conscience de Kama. Le réveil de la conscience de Kama, il est un parti politique qui vient de s'ajouter sur la liste de ceux qui existent déjà en République démocratique du Congo. Il est né le 6 mars 2022 par la volonté de son fondateur, son excellence Mitufwidi Masamukidi Samuel, ville suprême, assisté d'un groupe de cofondateurs. Kama est un concept nouveau pour les uns et bien connu pour les autres. Et tout simplement l'appellation originale du peuple noir habitant les sites du Sahara. Il est aujourd'hui appelé africain, nom tiré de nom africanus, nom d'un opérateur économique grec qui pratiquait son commerce avec ses navires dans cette partie du continent. Ce nom d'Africanus, étant devenu très célèbre, a été donné au peuple qui est devenu aujourd'hui africain. Afrique vient de Africanus. Voici donc pour la petite histoire. Le réveil de la conscience des Kama prône le recours aux valeurs ancestrales, spirituelles, culturelles, politiques et scientifiques. La culture d'un peuple réside, nous en sommes très convaincus, dans sa spiritualité. Papa Samuel Masamukidi, président ya RCK. Ikimangu ekokisami, alakaki biso, nakozonga na bilenge. Papa lelo, yo molimo mosantu, yo oyo tomoni yo tovandi na yo. Papa Kongo oyo ye, oya yo sala oye ovanda, oya kotambusa peuple congolais. Nakozema na yo oyeba biloko yo. Eza prophétie ya mvulusi kimbangu. Lelo ekokisami le 1er mai. Mais papa kobosana te mboka oyo zokamba nakoloba boye peuple congolais otya matoi boyoka. Papa Samuel mpona loposo molindo kipa vita na mwana ya mwana mobali na mokongo batumba ye mpona mabele ya Kongo mpe mpona loposo moyindo. Mbulusi Kimbangu azali 30 ans de prison na or libanda ya mboka ya papa to mama na ye
ake kosala ngo na katanga mi visiteur mpona mabele ya Congo. Papa soki lelo oyo kimbango atu ezani Lumumba atu quel crime j'ai fait? On a selaki l'indépendance entre les mains des Belges. Bakomi Paul Mupanzi okito Mupanzi ye na katikati batokoli Lumumba misu mpona mabele ya Congo. Lelo bato wana soki bazongi bakuta Congo ndenge bapolitise bakomisi yango eza mawa eza pasi litanda tomate ekoma konyama bakartie mibale soso moko bakati liberté sur lipapu kimwekela njili matekasi mupende mpona bapolisie ele ya lelo Congo azosouffrir pasi eleki nzala mwasi ayebi kutu eloko ake kosomba na wenze te bazotuna ye maboko kosala nini aoki nayebi te. Papa awa oye topesi yo pouvoir topesi yo makasi biso bachef coutume elongo na bapopulation na biso bachef otala makambo oyo mpona bosomi ya peuple congolais mpe na prophétie ya mbuluzi kimba chef Yakete mebusa difuga ya matondo na kilu ya kubiai. Yakete mwepesa mboke na meno noto. Mboke na meno. Mboke na meno nyaka. Beto mwana nyaka. Beto pesa na profet. Masa mkini mboke na yandi. Mboke na nyaka. Na kupamukila moyo na taila na kwenda beto ana sana kumasubiri sasa watamukini sasa solo ngenda kipepe na lunezo vipi tayari kwa kwenda na meluka. Merci beaucoup. Azali kosala biloko esala makate yango nzambe na biso lelo atele misio okozala na bachef coutumier mpe na representant pigme na kati ya Afrique. Nakanisi biso bachef coutumier ya Merci Province tozali kosima FCK na maboko baakompanye ngo ekende liboso mpona réussite ya kotombola culture na biso mpe tradition na biso ya Congo oyo bamilitare bayi na biso biso okule mbele. Secrétaire général, Frère Loukeba Toussaint Boki, premier secrétaire général adjoint chargé d'administration. Frère Mikaï Mukendi Anatole, deuxième secrétaire général adjoint chargé de la politique. Sœur Poutou Osankouni Clémentine, troisième secrétaire général adjoint chargé des finances. Sœur Pouri Atekaloy Pauline, présidente de la Ligue des femmes. Frère Mfumu Nzaikoi Akanda Martin, coordonnateur des archives et stratégies. Frère Mambo Kombande, chargé des campus civiques et formation des cadres et membres du parti. Frère Talama Rajabou Robert, rapporteur général du parti. Frère Bine, conseiller juridique. Frère Kapalaï Gofofo Branly, chargé des relations publiques du président fondateur. Frère Kabouya Mwena Etienne, président de la Ligue des jeunes. Frère Mouzola Makanda Tony, adjoint conseiller juridique. Frère Kouedinga Grinzanga Emmanuel, chargé de... Merci beaucoup. Merci. Merci. Toi la Katia Toumba, et sa lutte. Oyo bakopeka babandoki, bakofika bango, bakopesa bango. Bino pe bakamina biso. Ne jamais trahir RCK. Ne jamais trahir Massambukini.
ne jamais trahir le Congo. Matondo, merci beaucoup. Merci. Alors, citoyennes et citoyens, Nyé, Bomba, Napanza, Nasakola, Epena Soukissa, citoyennes et citoyens, Tokanopé, Malam, Nazalaki na Maroc, Babengingai, Nalombango, Epé, Mananoma Sambukidi, Aïndi Sikuna. J'ai pris l'hélicoptère Popo Chapa, qui vous osez, Nakinamona Bino, Bomonangai, Mabeto Malabo. Nokonzalo Bakapena Soki Bomo Abo. Babengi Musée Laurent Désiré Kabila. Balobi Musée, un message pour Papa Samuel Massambuki. Yoka Musée. Notre cher compatriote, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Ce que je vais dire, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir RCK. J'ai dit, je vous remercie. Babengi Bokope, Mwana Moka Joseph Kabila Kabanye. Alopi China Rambo, message pour la Papa Samuel Masambukidi. Yoka Joseph Kabila. Je suis tout à fait très content de me retrouver ce soir. Nous devons tous soutenir Samuel Masambukidi. Ce qu'il fait est une contribution pour le développement du Congo. Aksanti Sana, je vous remercie. Nous applaudissons Dobengi Bongo, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo Fachibe. Yoka Voya Fachibe Don. AMDPM, son Excellence, Monsieur le Président, à vous, Yoka Fachibe. Le très cher compatriote, je t'invite à remercier votre président suprême. Et je pense que de temps en temps, nous aurons le temps de l'accompagner. Nous allons déboulonner les systèmes. Je dis et je vous remercie. Nous invitons son éminence Samuel Masambukidi. Nous allons la fierté à Madaka. Botele biso. Nasuika Ndema. Tozobema esikoyo. Azotelema. Ali. Pepa, 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 pepa. Mokonzi Yewana, Yewana,
Yewana Masambukidi, Masambukidi, Yewana, Yewana, Yewana Masambukidi, Masambukidi. Le président. Botanabiso. Esengote, esengote. Likamboto, likambote. Lelo eza, lelo. Jeolo. RCK. 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 Merci. Je crois que c'est pour une première dans l'histoire de la République qu'un fils Ngunza, mwana Nsuka ndenge bazobenganga par mes pères, atelema nesika oyo. Na ye ko lancer etumba oyo ya RCK na esika o tobengi stade des martyrs. Yambo nakota na mozindo ya likambo na kosenga biso banso totelema. Kotelema maeto telemi ezali pona kokanisa bayeba banda etumba oyo uta bakoko na biso badivinité nyonso balataki nzoto nekolo oyo. Tokoki kobanda te soki tobandi na ye moko te yemei. Bolozi Kimbangu ya Ntungunu wa Mfumu yalaka yala munza ya mvimba ya mboto za maloba topesa ye kembo atata simo uzietele kwete yende atelemaki ya yambo liboso na ye bazalaki kasi balobaki te. Moto azwaki maloba ya liboso atelema aloba kombo na ye Mvuluzi, Mvuluzi, Mvuluzi. Tokanisa ye na loyembo oyo Famas bopesa ye lokumu wana kembo na ye uzietele tambola. Famas.
Merci. Nakoki kozwa maloba te. Soki nakanisi libota te kuna na est. Bandeko ya Nord Kivu. Bandeko nyonso bazali komona pasi makile zali kotanga butu moi. Je vous prie d'observer 1 minute de silence pour la famille qui se trouve dans l'Est. Je vous remercie. Merci Tovanda, merci beaucoup. Matondo, Aksanti, Twasakijila, merci. Mbote na biso. Nayaki ko lancer RCK na stade de Martyrs Nantina. Mingi ba sosolite batuni ngai papa pona nino ke kuna. Pona nino pona ke sika mosusu te. Ebisi bango esika wana likambo ezali. Etango na ekoloba awa lelo. Na ekoloba na ba ndeko te otosangani awa kaka. Mais na ekoloba mingi na ba esprit. Wete esika likambo ezalaki. Esiko makile tangaki. Foko bongisana nukuna. Ndena yake pa ya batata. O batangisa makila na bango na o esika. Na ebisa bango ete na bandi. RCK ilingi koloba réveil de la conscience de Kama. Yambo na ko développer yango. Na tondi botondi. Le président de la République. Le chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République alakisi biso na molimo kengonga ekoki. Tozali na misu tozomona te. Tozana matoi kasi tozoyoka te. Mabe abiso bayo tosalaka politique. Lorsque la science po ezui espace na cerveau et komi ko programmer cerveau ya mutu. Mutu akanisaka ke azali na intelligence pe connaissance absolue. Abungi même boanya ya koyeba kotanga ba signe de temps. Lorsqu'on fait la politique, moi je pense que la classe politique congolaise, elle est devenue aveugle. Je ne pointe personne du doigt. Je ne fais que dire la voix de mes pères. Le président de la République a Pesibiso Bantumwa Bangunza date le 6 avril. Et Sengela qui toya kopesa merci. Bongo to bongo te. Biso yo to finga mitango molai. Traiter de tout. Parce qu'on réclame tout simplement que Dieu est noir. Que le sacré est l'apanage du sang africain. Kaka poto lobi bozongi sanzambe bochaye moindo tumemi ngambo kofinga moyo wapi batata na biso bakoti baboloko babomi bango bafingi bango batie bango ba chaîne kaka po bazolo ba vérité banda to teki batata na biso
Tilelo. Tozo kene na politique, tozo kene ngulu ngulu. Excusez-moi. C'est la vérité. Toki mimbangu mingi. Ayons le courage de l'avouer. Tokenda kimbangu mingi. Un peuple sans repère est un peuple perdu. Tanguna lobby, bitumboyo, la classe politique m'a traité de tous les mots. Mes confrères, serviteurs de Dieu, m'ont insulté. La seule personne qui a dit que je ne suis pas fou, c'est le président Tshisekedi. Tolanda basinya de temps bandeko. Parti Oyo Kombo Nango, réveil de la conscience de Kama. Combat ya Tata Simone Kimbangu depuis 1921. Si 2021, Koki Simbula Boni, 100 ans. 100 ans na Lingala Balobaranini, Kama. Na Kama wane Koki, Mokonzambo Kazuida Tuana Lobi, Bino Baebo Kanisaka Simo Kimbangu. Désormais, Ekolo Congo Mobimbego Vandana, Nandaku Ferie, Yona ni Otelemela Fachi. Mokonza quoi ici? Désormais, le 6 avril, Toko Vandana, Ndaku. Sikoyo Muto, yu apesi biso date. Bokoki kotanga na signe de tonte ke likambezali. Soki botali yango na œil politique, tout le monde va apporter une définition qui lui sera propre. Tout le monde va faire ses propres analyses en disant que il a fait cela pour un but politique. Alors que nous, les spiritualistes, nous avons fait la lecture, nous avons suivi les signes. Réveil de la conscience des Kama lancé. Yalobi, journée dédiée à prophète Kimbangu et de la conscience africaine. Nao yongana lancé combat politique. Nao Yalobi, boke senezali. Ponanini est coïncidé parti politique moko ebimisika. Mutu a créé yango ngunza, mwana bantumwa, ntumwa. Et que le président de la République, Yépe, a prononcé discours dans la même période. Bozomo na tegali kambezali. Pona nini teto kenena na molimo avant tozonga na musuni. Pona musuni tokoyi ko siliga, tokoyi ko critiquer. Mais to kenena moli. Yango biso toye na trois pouvoirs. Batata nangai pe ba mama nangai bayo nazali ko laksa respect pe considération au basala ki musala ya politique liboso nangai na leki bangote ngana eka kokokisa mayo baloba bon somi ya solo dzwama esengeli totambola na trois pouvoirs tozala ba congolais tozala très spirituel. Le Congo doit être un pays de science, de scientifiques, et un pays de vraie politique. Mais pour nous se vendre et s'engager les trois éléments et coca. Malheureusement, papa nangai pe maman nangai balekaki liboso, batamboli na science, batamboli na politique, mais batambolaki na spiritualité soko moke te. Ayons le courage de le dire tout haut. Parce que jusque-là, tu fonctionnes dans la diversité et la spiritualité. Diversité et Grégor. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes honorable député, quand vous êtes sénateur, vous travaillez dans la présidence de la République. Chacun de nous porte une spiritualité étrangère, oui ou non.
Vrai ou faux? Lorsque le corps administratif d'un peuple, d'une nation, est divisé avec plusieurs pensées, philosophies spirituelles, peuple akobunga repère. Soko tali bato ba domina biso, bikolo yaki ko s'imposer. Je parle de l'Occident. Lorsque le président dit à président Macron, arrêtez de nous voir avec un regard paternaliste. Bamindele bamona rabiso loko la bana na bango. Ba impose rabiso nyonso. Liloba wana ezali a féliciter. Ne sika oyo bangunza basangani balobi tokotika la simate. Toi accompagner les chefs de l'État na vision wana. Biso moko totekaki bokonzi na biso. Totekaki mayele na biso. Totekaki bwania na biso. Lelo yo na telemi na kombo ya batata na ngai. Na lancer vision na bango spirituelle et rejoindre la classe politique afin que le pouvoir de nos ancêtres émonisama. Et que koyoto koti ezali nouvelle ère. O lingo lingate tangwe koki tokoti ne keke mosusu, c'est fini. Bokonzi ya Nzambe esengeli ezonga na République. Et puis qu'on continue dans la République te. Tokozongi sa yango ndenge ya kelela kibiso. Poète Moussala Wane Salama. Cheikh Anta Diop alobi, jeunes africains, armez-vous de science. Oya telemi liboso na bino elenge. Soki bo pesinga ilitoi parce que bo kaki science et bimaki na monoko na ngai. Il faut tous à la armée de science. Il faut que nos vaillants soldats FRDC, bah génie, il y a polytechnique, il y a FRDC, base à la scientifique et spirituelle. Quand je dis spirituel, je ne parle pas de maçons. Je ne parle pas de corps étrangers. Je parle de vos ancêtres bakoko bavandi wana bazokangai. Tovandi awa moto na moto azali ne yamba sambelaka. Banda to banda ko sambela tilelo. Et colonie ni banda bolamuka du matin au soir bobengana kaka satana. Pendant que baninga bazo créer, bazo ko inventer. Bino bozana pessimisme. Vous voyez le mal partout. Bozo déclencher l'énergie négative. Olamuki na tongo, esprit de mort. Olingolala na chassé. Ola na midi, je déclare. Olamuki na olongo somba mapa na bebisi. Bo bebi sara nini. Banda bo banda go bebi sati lelo ba vie zara bongo. Le problème, Zali, que Bakonzi na biso ya Congo, il faut bazala na un guide spirituel. La politique sans le spirituel est une politique morte. Malheureusement, la classe politique congolaise, elle a échoué. Pourquoi?
Parce qu'elle est allée se loger ailleurs. Elle est allée se faire enrôler chez les francs-maçons. Alors que sur aux en Égypte antique, nos pères, nos pharaons, ne ba fondé science ou nos francs-maçons baso salaire. Et si seulement vous retournez auprès de vos pères, vous ressourcez binoté. Soboni bos à la charger, bosong auprès de vos pères. Au lieu d'aller payer chez l'étranger. Quand tu payes chez un étranger, arosenga yo, pesa yebana na yo. Allez, accident na mboka, érosion na mboka, bibembe na mboka, kulu ne koti bana bakomi ko bomana, kuna bayaka na bateke pai, na este to kufe pai, pona nini la classe politique a ko simba ailleurs. Je parle ici tant que spiritualiste. Un roi divin qui vous parle. Tozo senga eloko semoko. Le RCK et sengi conscience ezala. Toko kiko pointe mindele du doigt du 1er au 30. Tu es déjà marambasa la biso ya mabe. Bango si bakenda, totika libiso na biso. Que faisons-nous de nos terres? Ba chef coutumier mabele bateka kangote. Mabele bateka kate. Les lots qui mabele, étrangers aillés à s'installer, à zoter que la biso matière première na biso moko, na prioye à Lingui. Pona nini toteki mabele, mbutu ekoti, tozo kwa kakotia kimia na mboka te. Biso bangunza, distraction. Tovandi wana na ba débat, qui est le meilleur? Nani aleki? Alors que Misalande Sengele Loba. Qui pouvait croire, moi, votre fils, jeune que je suis, n'aurait pas sang sabatuna stade de martyrs lelo. Ceux qui tozo korundi manate, to ko avancer te. Ndenge bakino balobaka totia na se nanu. Tango tozo mata tout le temps sur nos grands chevaux, ba conséquence yangwana. Ba traitera biso de tous les mots. Division et même un échec total. Là, si division est allée, réussite est à soko moke te. Les lots toye ko bonze la RCK bakoko na biso to bonzeli bango RCK nesika oyo. Na yebi ke bayo kaka bazalia wa bazoyo kabiso. Bafungula Congo, bafungula mboka oyo. Tango bomoni pankarto totie, mokonza mboka zali wana na zali wana kimbango zali pe banganga nyonso. O basalaki na politique pe na bonzambe bazali wana. Ezali sine ya constellation des étoiles. Kosangisa, ba nyonso ba brillaki. De l'au-delà, bayo basali na bomoi, ba être divinisé, ba sa sabiso. Tosonga na bokoko na biso. Tosonga sika oyo to bungelaki. Même si vous nous traitez de sorciers,
vous nous traitez de féticheurs. Traitez-nous comme vous voulez. Mais bilake kolekate kino yango et koko kisama. Tozui démocratie selon le modèle occidental. Regarde les conséquences. La classe politique se tire la peau à la conquête du pouvoir. Alors que Nzambe a perçu ce signe spirituel que nous refusons de regarder, que nous refusons d'observer. Premier président de ce pays, Azé Kolonine, Mukongo. Deuxième président de ce pays, Mungala. Troisième président, Mouswahili, Babomiye Atikimwana, pour continuer Keke. Quatrième président, Betouab, Ujibim. Eyoa. Ponanini, pouvoir et respecter 4 tribus. Posez-vous la question. Pourquoi le pouvoir a respecté 4 tribus? Etnio et Sangisi Bikolo, Nyonso. Ponanini, bozotanga molimo te. Ponanini, bozotanga spiritualisme te. C'est-à-dire ekeko tozali izali keke mususu. Yango RCK aye kopesa maboko na mokonzi mboka. Tomemeli ye oyo ezangaki, oyo ezalaki na 1921, oyo jusque les ezalaki kozanga, tomemi yango emonisama. Mboke Joakimia. Fumu Kimbangu ou rien. Fumu Kimbangu ou rien. Totia Kimbangu na centre abomo inabiso. Et si ko tovandi bobengango stade de martyrs. Martyrs ezaka terme. Mais toko bengango pelobi stade Kimbangu. Esengote esengote. Toyeko proclamer la liberté de l'esprit. Congolais a fungwa ma mémoire. Totika distraction, totika manipulation. Nous, serviteurs de Dieu, arrêtons cette manipulation. Arrêtons d'exploiter la population avec des philosophies et paradigmes. Il y a flatterie. Quand on vous dit bien aimé, recevez, ou bon recevoir à nini. Bon, recevoir des pieds nini. Bandato banda recevoir ti le lompia ka zo silate. Bato bazo faire recevoir biso bazo ko bongsa Congo te. Alors que nos pères o basambela kinzambe. Babenga ki evichi mukulu. Nzakomba Mungu Baba Pungutulendo. Balakisa ki pouvoir na bango. Balakisa ki de quoi ils étaient capables. Bangonde ba déclencher indépendance au tokende ko senga. Alors que basenga ki biso tokende ko senga liberté, ba politique ba kesenga indépendance, c'est à la chute. Indépendance et la liberté, ce que la définition nango, tozo mon andete kokana alors que kokanate. Nous voulons la liberté. RDC commis envahi na étranger. Et le président dit de déboulonner, yango toye RCK et rejoindre Mokonzi Mboka, qu'on puisse déboulonner ensemble. Yazo déboulonner na politique, biso to memelier esprit. Et Sengela qui à un moment donné un guide à téléma spirituel pour na kozongisa bonzambe ya mboka oyo ya bakoko na biso. Biso to sambela dimanche itin, to sambela mercredi, to samedi. Calendrier grégorien nous a été imposé. Ba imposé biso ba divinité romaine.
Janvier, c'était un dieu représenté avec 2 têtes. C'était une divinité romaine. Azako qu'on a bisoté. calendrier. Et Zali, c'est parce que vous ne nous considérez pas. Vous ne voulez pas nous écouter. Soki bosangi biso calendrier na biso to kobimisa ngo ezali. Bosangi biso écriture to kobimisa mandombe ezali. Congolais zolenga dollar. Ngana za Congolais na koti na magasin ya Libanais, ya Turc, ya Pakistanais. Pona nini fona sombe loko na dollar. Alors que ya na mboka na ngai, fona somba na franc congolais. Et vous voyez des experts en économie qui vous parlent à la télé en utilisant des devises dollars. Parce que le dollar nous a hypnotisés. Parce que dans le dollar, dans $1, il y a un pyramide des Awana, contrôle. Lorsque vous bouffez cette monnaie, ils ont hypnotisé Bino spirituellement. Ils ont contrôlé Bino, ils ont exercé rapport de force sur vous. Moi, un franc congolais respiré zate. Bolongo la franc, botigonga Congo. Nzimbu Nabiso, Congo. Lorsque vous mettez le franc, vous honorez la France. Alors que le président de la République, en présence, il y a Macron, à ABC Macron, arrêtez de nous regarder avec un regard paternaliste. Cessez. Tangwe Koki, Mae Mabomba Mama Robimana. Pour ça. Je ne suis pas un complotiste, je ne fais pas du populisme. D'ailleurs, été commenté une incitation à la haine, naye ko accomplir, naye ko kokisa elongo na batata na ngai bangunza bazali wana, ba chef coutumier bazali, banganga nzambe nyonso, bana bangunza bozali awa, ba congolais ba kino boyoko yoka ngai, naye surtout ko lobela ba esprit oyo bakufa awa. Po bangonde ba kokata likambo na biso. Tobima, l'esclavagisme mental automikoti ici. Mwana mundele suke lala, bongo mwana muta mwindu suke salani. Pwani bohemba rangote. Mundele soga uti poto, akitine aéroport Anjili, so moniga mundele, yoga mboto zo pesae, bonjour boss, bonjour patron. Ozo bengela patron ya nini, mususu na Chine kuna, aza prisonnier, pas purger peine ya prison, batindi en Afrique, aya resala une entreprise chinoise, akitine aéroport Anjili, yozo benge patron, banda boni, abou, pia. C'est fini cette bacchanale. Basoda na biso, policier, ko katela ka mutu lo sako pamba pamba te. Soda ko katela ka étranger lo sako te. Azali bota na yo te, azande ko na yo te, azali étranger. Aye to pesier visa, to pesier titre de séjour, à s'installer, à investir. Et puis toi imposer bango, ben la rabiso ba investissement, ya ba vernis, ya ba tissage, ya bilo rezanga mutuna makolo. Ben la biso ba projet agriculture, ben la biso pêche élevage. Tango nyonso tozo vivre ka inflation. Oza na $100, ozo mona ngombongo kitoko. Tiango na molia, sombe loko. Oki mawa. Alors que je salue le pouvoir de Mohamed Kadhafi qui a essayé à l'obito ça la monnaie unique pour l'Afrique. Monguna Zu Mohamed Kadhafi abomié. Peuple mogo ignorant. Vous tuez vos seigneurs, vous tuez vos dieux, vous tuez vos étoiles. Toute personne qui vient pour montrer les chemins, bozobundisa bango, bolingi nzamba kita na forme nini. Ba Kristu batondia wabutu moi bozo sambela nkolo kita, nzambe yo moko yaka au katolika mwa Congo. Et lorsque Dieu s'est fait cher parmi vous, vous ne le reconnaîtrez pas.
Vous implorez Dieu d'agir en Afrique, mais lorsque Dieu vient vous visiter, vos commissaires sujets à moquerie. Désormais, Makambouana Abou Pia. Tobengi bana na biso ba kuluna, ce ne sont pas des kuluna. Tala président Tindi bango na kanya makasese, basali masangu, basali bakiti, batongi ba bâtiment, balakisi kezo senga kaka encadrement. Président Amoni Musika, maintenant ne rosungaye. Excusez-moi, biso tout ba fakwa. Bozo benga ye fachi bebet, bo memeli ye nini? Bozo memela ye nini pembeni? Distraction, détournement, flatterie. Et vous pensez qu'il est naïf? Non. On peut tout faire. Mais oyo atieye sikawana, oyo asalaki keto bandana mukongo, mungala, muswahili, soki muluba ye, oyo wana atieye wana, ye moka yebi pourquoi azotia ya zala wana. Congolais tika kolenga dollar. Lia franc congolais. Aucun magasin indien yebisio futanga na dollar yebisa non. Na refuta yo na franc congolais. Toye na spiritualité. Désormais Kobanda lelo oyo nyonso akotrahir Congo akokende ezala na armée, ezala na police, ezala na service à sécurité, ezala na banganga nzambe, ezala na ba chef coutumier, ezala na ba imboka na ba secteur nyonso, société civile, oyo nyonso akotrahir mabelo yo. E keke wana se lekito komine keke ya kokomba. Kombo. Tolongola ignorance, naïveté otozanango. Le peuple congolais meurt. Ce peuple souffre parce que c'est un peuple naïf, ignorant, qui dit oui et amen à tout ce qui vient de l'Occident. C'est le seul peuple où il y a mi finga moko. Ba pesi biso ba produit to pakola to tia choko to bundisa mélanine, alors que dans la mélanine il y a la spiritualité, dans la mélanine il y a un pouvoir, il y a des énergies cosmiques qui s'y trouvent. Ba bombe li biso secret à mélanine. Pourquoi ba benga biso moindo? Parce que tous ali peuple azali pembeni ya moi. C'est le soleil qui donne la vie. Balingi ba bundisa biso ba tindel biso ba produit toxique avec la dermatologie diabolique. Une dermatologie satanique. Ba zui hydroquinone ba bambi na kati. Bino bokanisi hydroquinone ezo peso ngala. Nzoka hydroquinone ezo bundisa bonzambe. Kozala mwindo ezali kozala na bonzambe. Alors demande na biso na président Fachi Beton. Ape ki sa biloko ezo détruire biso. Biloko tozo lia, tozo late, tozo mela. Oyo ba investisseur. Olebe la biso bilanga, olebe la biso madesu, olebe la biso Thomson, biloko malamu ya malarolia, ba memi poison. Biloko wana nyonso ba kangango nanu. Congolais zoko kako créer banque te. Ye wana mibwaki na likelemba. To vandia biso no soto zana mitu combien? Banani ba olia ane oyo. Alors que ce système, on peut mettre
avec notre ministère d'économie, un vrai système. Il y a qu'à gérer Mbongo Nabiso. Malheureusement, nous manquons de personnalités. Nabanze Tumbaoyo, Bokonzi Yankolo Ezonga, Royaume Yanzambe Ezonga, Esi Ezongi. Pona kosilisa. Merci na ba FRDC. Oba bundi butumoi. Pona kobattre l'école. Merci na police nationale. Merci na ba service ya sécurité nationale. Merci na ba kambi amboka oba pesi biso opportunité. Le ministre du sport a pesinzela to sanganawa. AG, à Stade des Martyrs, à Yambibiso, ainsi que toute l'équipe. Zambia Bakoko Nabiso Pambola Bino. Pour nous aussi, Lisa, nous avons à tout les Mabisonions s'auto-déclarer indépendance spirituelle. Mili Mwezalia Wezo Kabiso. Nyon songa na rolo babino borozongi sagaga ezonga. Nyon songa na rolo babino réponse na bino kozalagaga. Ezonga. Tombola liboko likolo. Bokonzi na biso. Mayele na biso. Makasi na biso. Bokoko na biso. Mai na biso. Mopepe na biso. Moto na biso. Mabele na biso. Banzambe na biso. Religion na biso. Spiritualité na biso. Banzambe na biso. Je dis et je vous remercie. Allons-y tous proclamer la liberté et que la liberté appartient aux hommes. Au nom du Créateur suprême, au nom de celui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui n'a pas de nom. Allons-y proclamer la liberté et que celle-ci appartient aux hommes désormais. Matondo Mingi, Aksanti, toi Sakidjila, merci. Bonjour papa. Bonjour. Moi papa tout le monde a catch ambiance aux zones de RCK. Mais tout le se présenter comme Lozana. Bombe Mathieu Kedika Naza croyant na église Masabuki. OK, croyant par rapport à l'événement au Joleka, les visionnaires au Chuko discours les visionnaires et là on est encore retenir na mutuna. On a retenu na on ne se peut pas le. Les auditeurs allaient faire pour la boucate le moyen esclavage spirituel et bakotsa biso na mitu. Ya moment que na retenir clair. Nous allons la mouki déjà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Ah, bonjour maman. Papa comment on a? Comment on a eu papa Morgan Manyanga? OK, tout le monde a kati ya ambiance oyo par rapport à makambo oyo toleka na kati na visionnaire oyo toloba. Na biteni nango oyo retenir ozo ke nango ya ndako. Bon, on a retenir que donc réveil à conscience ya mutu mwindu ezongi donc Lumumba azongi donc président Mobutu azongi donc mission ya Kimbangu ekokisami lelo donc bilaka nyonso oyo elakama po ete bokonzi na biso ya bayindo ezonga po ete Congo ebonga po Afrique ebonga ekokisami lelo. OK, nous on attirer attention na Lumumba zongi, Mobutu zongi, na bitu bazongi na nzela nini?
bazongi na nzela mpo Masambukidi Samuel koyende aye na idéologie oyo ezotombola bokoko na biso mpena korespecte coutume na biso mpena kozongisa royaume Congo oyo ebungaki. Ok, merci beaucoup. Dans le nom, nous avons télémi déjà. Nous avons un hôtel, mais pas casse. Ça, c'est la mouki. Bon, c'est la mouka Kala. Merci beaucoup. Ça, c'est l'ambiance. Les ambiances, donc, ils ont besoin de mon âme. Ma monsieur, qui est bien, ils ont les gars bien. Donc, les autres ont quelques interviews pour que. La monsieur, il y a plus de podcast TV. Pas de réussir ce qu'on comprend de moi, Mouki. Bonjour, Yaya. Bonjour. Tout le monde a une ambiance plus simbi. Mais écoutez, nous devons nous. Papa de elle, le président de elle, ok, merci beaucoup. Maintenant, on est sur le Mamanakati, et pas visionnaire Nabino. Et là, on y est retenu. Ok, merci beaucoup. Vous comprenez, c'est l'ambiance. Oui, papa, tu as joué le sous-sous. Tu as dit que tu as joué le sous-sous. On a dit que tu as joué le podcast TV. Le point de vue par rapport au discours, il y a le guide. Point de vue, il y a un message au Tobano. Au besoin de Toyoka, au Nzamba, au Lobapon à Congo, besoin de Pessibiso et Sengo. Même Bino Bapandisango, retirez-moi et l'eau au Moro à Mouké. Naïb Benane et Sengo Mingi, message au Benao et Télémisibiso. Ndé na Pessipe, merci, na Bakongo Mani Nyonso, au Baréosé, Benan la présence, na Bango, au Toyibiso Moroné, Tobano, 1 contre 500, mais Biso Betomoni, Batuna Biso Baye, Batoupe Balandi, message, Pe, Babeti Pe Mabogo. Ok, merci beaucoup. Et c'est pour la Batou Soussou, la Vaille de Banakou, nous sommes là, mais qui a poto par-ci par-là, basé comme ça, occasion, on commence à pénétrer. Conseil, on peut se barrer dans le besoin d'un biso. Nana, oui, Bisabango, parce que le message est aux ala diffusé, peut-être diffusé dans la réseau, dans la chaîne, balanda message, le passant en boucle et les canabas chaîne, Baolanda peut pas rejoindre le Congo, Mani, Congolais, Africain, côté les mango, les coquilles, tous les gens qui ont biso nyonso, tous ceux qui pensent bazongi c'est la biso, aux à la poto, aux à la wapi, bazongi c'est la biso, enfin, tout y a volé là. Ok, merci beaucoup. Merci mingi na bandeko nyonso o bozaki susu libaku malamu ya kolanda biso na édition na biso ya mokolo ya lelo. Oui, je crois bien émission na biso ekomi nango vraiment na suka parce que lelo ezalaki journée sortie officielle, il y a parti politique donc on a combo ya RCK ouais Kamami bongo et pas papa Samuel. Je crois bien bino mo boti kolanda guide na bango ndenge asili koloba en tout cas commentaire pour qui a ça langote parce que bino mo boti koyoka kolanda qui pour intervention moko sima na mosusu ndenge ba ko intervenir par rapport à la journée na bango en tout cas commentaire kuti ya kotia eza nango te mingi kuti ya koloba eza nango te donc émission na biso esuki nango et na profite kosouhaiter ba joyeux anniversaire nanga et pas mon boss Yannick Malundama joyeux anniversaire à toi mon boss babi profite bien de ton jour panza kuna bisiko zali bedisa original akoya kofuta na profite ko remercier mon boss Roni mon boss life pourquoi pas mama Laura Chou na remercier bisiko zali na boss nte ko pesa moto nanga et pas mon papa chéri JC Kodituka Makwiza que je le salue à passant pourquoi pas papa Play Maya pourquoi pas à Mami Ngimbi Talulu pourquoi pas à maman Claire na saluer bien na mosika en tout cas et ça qui pour votre ambassadeur qui va Ngimbi la petite OGB à la taille acceptable autrement dit original en tout cas donc qui commentaire kuta otie ça na côté bolandi déjà tout conducteur na bango nenge auti ko loba nenge auti ko sakola donc tout est bien fini donc bye bye. matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza te moi misala emonani ninga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the komeleng is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te moi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te